Oh, bino bovandi awa bandeko, il faut boyeba que situation kuna na Goma eza vraiment mbilinga mbilinga. Insécurité na ndenge moko kosakana te, baza koboma ba Congolais na masasi tous les jours. Na zebisa bino ba Rwandais baza kosemi terreur kuna na ndenge moko ya kosakana te. En plus la plupart ya bato o bazo boma eza ba jeunes gens. Donc bato mbali boso boba boye bokaki awa babomaki artiste wana idengo, après bazo boma ba chef du village, bazo boma bato. Donc lelo komi ba jeune tous les jours bazo boma bato. Lobi kaka awa wa tozi ba témoignage ba preuve ba bisi biso que ba bomi plus de 12 jeunes kaka na journée moko. Nazo bisa bino e komi nini komi kuna. Siko bato o bazo loba que no bango ba ye wana pona ba sécuriser bato na bazono bazo contrôler bato baza à l'aise, liberté za liberté ngo za ndeboy. Donc bazo ko quand même pas ko gérer ville ya Goma. Sikoyo bato boye obino bozo komisa bango soki bazu Kongo mobimba bakosala nini vraiment bakosala nini. Nazo bisa bino ba témoignage ezoya tout le temps kuna nazo bisa bino. Donc à part kutu oyo Nations Unies autaki ko accuser bango ki baza ko exécuter na mike kuna na Bukavu, mais il faut boyeba que ya somo makasi eza na sima. Donc ba adulte baza ko sacrifier bango na ebité bo mona ekutu vidéo mo ya ba policier bazolo ba ono ba rejoindre bango tango bazo boma bino bongo bokoza na choix te, il faut kaka bo rejoindre bango kuna loi eza te bazo sala loi na bango moko. Donc nazo ebisa bino yango quelque part tant boka kinanga zolo ba ono Tshisekedi alingi combien de Congolais ba kufa nanu après a accepter parce que yemoko conscience na ye ayebi que auti ko sala bêtise moko ko kotisa ba Rwandais tala ndenge bazo boma ba jeune ba tutu o baza contre bango baza ko éliminer bango froidement. Donc tous les jours vraiment